Eloko moko awa très important. Na tuna rabino question. Est-ce que bozo ko croire na Jekoko Oyo a commis vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa? Bozo croire na ye? Na ye misaki bino botala Jantini Ngobila, botala Jekoko. Jekoko azana parcours flou. Jantini Ngobila pe azana parcours flou. Maintenant bato mi balé bambi bino na province de Kinshasa. Ça c'est se moquer de vous. Parce que seule la province de Kinshasa, on a à peu près 12 millions, 11 millions d'habitants. Et on a des intellectuels, na ba dimension, na ba forme, tout, na katia province Kinshasa. Mais aujourd'hui, tout la Ngobila, oh, bomona gouverneur Mbobimba, sera la moukine na tongo, azane na concert à Wera, azane na concert à JB. Wana gouverneur, bokobete la maboko. Gouverneur Mobimba, oh, ba musicien ba yembara, tongo, azalo ko la vedette ya musique. Wana gouverneur. Et puis, bozo croire que gouverneur ou a la magamba solo. Oh, ba musicien ba yembara tongo midi pourquoi? Après na souka, ba eli susu, ba bambi bino, Jekoko. Mais bino no stubo ebi que Jekoko, à part makelele wa ke nako bamba mo biloko mike, il y a rien dans la tête de Jekoko, il y a absolument rien. Ba bambi bino Jekoko. Pas toi bien non, vous êtes des jaloux. Bon, ni ga ba oh diplôme. Naibisi bino, si le diplôme ne comptait pas, si le diplôme ne valait pas, la bêtise tu l'ombazo ça na mutu mboka. C'est là que vous allez comprendre la nécessité ya mutu atangi. Mais pourquoi bolingi ko comprendre te na ebisa kibino hein bazaka na 1 an et demi avant élection générale et salama. Toko tuna na bino mituna na 1 an et demi awa musala nini bakosala. Musala nini Jekoka bandi ko sala tanga comme vice-gouverneur de la province. A komi ko luka ba camion. C'est bien. Alors, on a un camion, bishika bepava, ba camion, ezalaka na balabala. Travaux liboso, Jekoka bandi, yango wana. Nganzamba bikam. Ah, kinwa penende bazo saka na ena ebite. Hein? Jekoko, premier travail na ya bandi, étant que vice-gouverneur de la province de ville de Kinshasa, a komi ko kendo logotaka, Bakar. Oyoyo, batika ya bepav na balabala, et pas genre se faire filmer, pour na rolakisa batu que non, il fait un bon travail. Ah, Kinois. Ils a pas si.